Donc, Peniel Kalambai ayaki pour conquérir, à reconquérir Mai Kalambai, Libali Zonga. Donc, Pasteur Deniles azalaki yende mutakochara bango na contact. Elobami na munokwa yemoko, Pasteur Deniles alobi boye. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote baranto na barandonete. Mbote batoyo balingaka ranto na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, ba couple bino penza boyokanga bien. Bato baza na couple sika. Na bato yo baza na fiançailles, na bato yo baza na projet ya kobala. Bozala wana attentivement boyokanga kitoko. Na makambo etali reconquérir do azongela Mai Kalambai bazongana ndenge Pasteur Denilesi abimisi na munoko na ye. Alobi boy batunie na journaliste yo tango Peniel azako ya osbatuna kie liboso osololaka na Mai Kalambai oui tango mwasi nazo ya poyo zana yawa osololaki na ye alobi oui osololaki na ye ndenge nini ya lobi asololaki na ye alingaki nde bakuta na boye na telefoni te bakuta na pona boyoka tina alobaki pona atuna Pasteur Mai Kalambai soko azata na mwa sentiment ya bolingo na bango na Peniel sima nango azongisa bango. Alors journaliste alobi na ye donc Peniel nenga yaki awa pazongisa libala ya lobi te ya lobi no makambango ngam nenga na salango na solo na Mai Kalambai soka lobi bolingo eza sima na ke solola na Peniel wane zakaka couverture. Me bandeko na kanisa bolandi ba chaîne ebele moto moko te azoloba ke Peniel azana bolingo ya Mai Kalambai te. Peniel donc tangwa yekuna aye penza po tante lisusu bazongana na Mai Kalambai. Bon, bandeko, zela nanu kocha commentaire te yope. Na ebi commentaire ngo cha. Soko moni mutazo zonga yeba bosa na geloko. Na yebi. Elobama kadango kaka. Me Peniel soko aninga zongela Mai Kalambai po abosa ni eloko te. Eloko nini ya bosa na kuna. Yaza Américain. Biloko na tika na Amérique. Eloko nini abosa ni pa Mai Kalambai. Mais bon, lokolo ningo yeba tina nini Peniel azozonga. Eza simple. Mai Kalambai siempre a subir. Donc Mai Kalambai toujours azo matalikolo. Donc Mai Kalambai azo kende kaka. Peniel tang bakabwanaki elobi moko abalaki jeune na 18 ans. Aboti mwana liboso bakaboni na zemi. Alors Peniel tango ayaki na Congo mbala liboso ya botama wakene na inane. Alors ezane tina na mona Congo te, nanu mona Afrique te, nanu pe amona bisika bazozwaye lokola reine te. Po Peniel bazwaki reine na Mai Kalambai kaka te. Peniel bazwaki reine na mutu nyonso akokuta na nzela. Même ayebi yete ke oaza Peniel. Mais tango ba yebi auta Amérique, alobaka anglais, bazozwayi reine.
siko makambo wana Peniel banda botama nan bazwa ye bongo te na bavoisin na ye même na baninga ne muso a kelasi mais awa asentiraki reine pouvoir esalaka bien ndenge biso bata poto tango kende Afrique bazobengo mwana poto komba pamba ezosala kitoko babakisi bajika babakisi 4 saisons babakisi ba professionnel esalaka elengi mais biso toyebi ndenge ya Congo Afrique ezalaka Peniel nyonso ayebaki te siko mobali nesusu Mike Kalambai ana pouvoir ayembaka kitoko aza pe boga donc Peniel azaki à l'aise alors tango akabwani na Mike Kalambai asakokanisa à l'aise wana eza na facilité mobali koleka Mike Kalambai akokozwa na facilité tango moso awelelaki mbangu donc Peniel asentiraki bongo azoka pe ba témoignage elekaka na ba télévision Amérique Europe na ba YouTube ya Afrique mwana mwasi boye ayebaki vita balaki avant ayebaki mibali te sima na 45 ans alauki sima na 30 ans alauki asalaki vite ba misusu pona kobale bongi yebana no vie sala vie tango kozana ndako libalo vandi kimia ba mwa ba théorie belé le kaka Peniel azakola ndango Peniel akosa bino teke alandaka ba YouTube na makambo Congo te banda uta Congo azonga États-Unis ba chaîne kuta États-Unis atalaka talandaka ba YouTube nyonso na ba africain nyonso alors Peniel toujours na ko surveiller Mike Kalambai soki Mike Kalambai likambo zokende kitoko atie panze likolo wana alors Peniel makambo na kende mbangwa pour explication wana bwana ngo besoin te Peniel sikoyo neta o Mike Kalambai akomi sikoyo kutu tango atali kaka président ya sika komi aza na relation na Mike Kalambai Mike Kalambai azalaki wana pona koyemba na victoire na bango alors Peniel makile panzani azokanisa ye alaki na époque ya China Rambo siko époque ya béton alors béton aza sikoyo Mike Kalambai bakutanaka alors Peniel en tout cas mobala niveau aza koluka et comme il y a problème pourtant makabwana kitanga koma kuna azwaki ba sheria azwaki même ba coup direct ba vimba wana za kobina pamba te abandaki penza koka elengi ya mokili mais ye moko azotala ke non ba oyo na kokompare bango na Mike Kalambai te abimiselaki biso Didier po aza bogar wana Mike Kalambai aza pembeni te jeune alulaki ye pe mais Didier aza penza na bol te bokanisa te Peniel soka boyi Didier ezali ke alingi na Didier te non Didier aza guna ye mais Didier aza na ba eloko te oyo ekosala Peniel azala Peniel en plus Didier aza pe na posa te atia mwasi lokola Peniel na bana mibale na ndako Didier aza bogar azomona ba na États-Unis bana MTV bazalaka deja kuna ba petit wana Didier balingake biso na poto eza na Amérique bana basi batiaka litoi donc Didier ata vandi na yazo mela boki bakoya kotia litoi na mwasi abota te bote koleka Peniel alors pourquoi akende luka mindondo abala Peniel po eza penza mindondo soki Didier abali Peniel eza mindondo alors Peniel ayebi yango bana baza mibale bazokola azotala sikoyo na bapilili amelaka
na retard wa longola ki ya 2 semaines azotala soki sikoyo evandaki na libumu na boteki 3e mwana na papa mosusu papa ngo ya siri te aza mpe malunga te neti Mike alalinga kotika nga susu nalinga nasambwa susu koleka oyo nazosambwa sikoyo gloire à Dieu lokwa naza mwasi nyonso na koloba bakotelaka nga kaka me Mike Kalambai monoko yakangaki makambo ekomo balukila ngai Peniel na baconseil baboti na ye na papa ne pasteur na bato azalaki na bango bakomo tika ye Peniel alobi te awa fo likambo mosusu yango wana ake tante chance azongana na Mike Kalambai kozongana kutu boye teke bazongana mwasi na mobali na non akiti penza Congo po contact ezala boye maboko na maboko bozo comprendre non Mike Kalambai akabwana na Peniel donc Peniel alingi tango akei Mike Kalambai ete ata ayi kopesa tambote ça va ndenge nini bana contact wana ekosale wow parce que ayebi à partir ya contact soki alobi na ye ana okende mukolo wana kozonga alobi ubio kabe omemelange loko boy ta muso chéri na kolinga te akokoloba ba n'importe quoi po alobaka na Mike eloko moko tia Mike à l'aise ubie tia mabete sima Mike akoloba ne t'en fais pas nazala makambo ebele na otinda mutu yaloba bon soko otinda mutu tika no kaka po tika kaka soki yo moko yaki eninga ozala bien ata tokabwani toza binemi te oza muta nzambe aninga komeme bongo Mike aninga oya 2e fois peshe eloko contact siko soko azongi poto akoya lisusu bakutanisu na Mike donc elakisi contact eboti relation oh là là Peniel ya mayela aninga koya na intervalle ya 2 mois atako moso kutu 1 mois na ndambu so bakutanaki 3 fois na Mike tout aninga koya aninga kosala siko 3 mois même 6 mois yango alobi kosala magasin na ye wana na Mike soko totie litoya na miso bata kosambwiso po ayeli kaka Mike eninga kozala siko contact ebota relation soki eboti relation bino moko boyebi baza na bana mibale Mike nana bali kaka te mwasi ya balaki ye wana alors bokeba ezo risqué nalobi ezo risqué amour ezonga to bolingo ezonga to bazonga ndako moko nalobi ezo risqué pourquoi nalobi eza ko risqué parce que soki bobandi contact relation ebotaka likambo mosusu il s'agit bokomo seka mingi bokomo loba mingi bo comprendre surtout baza libre mais sikoyo eloko Peniel Kalambai abosani mobali oyo aza lokola Mike Kalambai tangu ye aza koloba ba n'importe quoi Mike Kalambai alobaka te soka lobi abimisaka kaka makambo yo tokomona ngo vraiment na importance te mais entre temps Mike Kalambai azoloba boye azana makambo ebele soka lobi bato ebele bakokamwa problème eza wana bandeko na yokaka bato ebele okomona koloba ke banda bokabwana mobali na yo bolobanaka te bamisusu yo bokabwana na mobali na yo to na mwasi na yo bokoma kosolola lokwa bandeko yo kuno bala mwasi pa bala bamisusu yo na papa mwana no bosololaka bien ya bala yo bala te bamisusu yo na mama mwana no bosololaka bien ya bala yo bala te toyokaka ngo mpe bamisusu bapesaka conseil yo ndenge okendeke kuna pa ya papa mwana na yo pa mama mwana no
boyebi libala oye bota ekufaka te. Misusu balobaka bongo. Alors misusu balobaka boye. Yona papa mwana no na mama mwana no bosololaka te. Est-ce que so bokabwani ekombinemi? Oh, wana tu elobamaka. Alors lokola nyonso wana elobamaka elakisi kanaka ezana problème nango. Siko ya Mike Kalambai na Peniel ezape na position nango. Donc na lingo loba boye. Mike Kalambai soko azana leki na ye babotami papa moko mama moko. Na kati ya ndako ya parents na bango. Soki leki ya Mike Kalambai pendant 5 ans na kati ya famille leki ne wana amemisaki bangambo. Leki ne wana ayibaki biloko. Leki ne wana akosaka ye. Alors mukolo mususu Mike Kalambai ya siliki babongisi. Bazaka ndako moko. One exemple, soki leki na azo continuer, azo kosa ye, azo yiba ye, azo memise ngambo. Bayi ko discuter susu makasi, Mike Kalambai oyo exemple. To sala chiko azwi ndako na ye. Alem leki na ye wana, bapara balobi okokangisa leki no ennemi te, singa famille ebendanaka ekatanaka te. Mike Kalambai akosani akokoboya na ye to akokosolisa ndeko na ye akoloba bon bonjour to sololi a ndeko nanga eseli. Mais siko tang bapara bakosenga bongo balingi bazala neti bazalaki. Donc leki ya Mike Kalambai akokokende vanda na ndako ya Mike Kalambai oyo azwi sika. Ata bino mobokanisa. Siko leki wana pendant 5 ans ayiba Mike Kalambai, akosa Mike Kalambai, amemisa bangambu. Soki Mike Kalambai azwi ndako sika. Atie leki ne wana elakisi nini? Bopesa réponse. Elakisi azoluka akufa tolika mususu. Po akoshanze te. Soko asali olika mo pendant 5 ans bongo. Akoshanze te sauf miracle nzambe. Mais Mike Kalambai tanga otie na ndaku akozana confiance te. Alors pourquoi au vivre na ndaku na yo na moto yo ozane confiance te? Bon comprendre. Prophète Denis Lesi, prophète de la nation. Exemple on a pesi sala yango siko na Peniel. Yonde mutoza papa na ye. Na yebi olandanga ngate me turo ozolandanga. Olandanga pe na video mususu. Alors prophète Denis Lesi. Yo siko yo kanisa bien. Mutu oyo lingo zongisa bolingo. Mutu wana azana makambu nano aloba te. Eza grave. E bongaki ke Peniel aloba aloba. Mutu wana pe alobi abimisi. Me mutango aloba te. Alobaka ya likolo. En tout cas, prophète Denis Lesi, okobanga ta kobanga te. Même yo solo laka nan kolo. Okoki ko découvrir biloko wana Mike Kalambai alobaka te. Parce que soka alobaka te. Alobi mukola koloba. Bato ebele bako fungula monoko. C'est que elingo loba boy. Ata alingi Peniel ndenge nini. Ata alingi kobala mwasi mususu te kaka Peniel. Na bana. Elakisi akosala boy. Soki na tie Peniel na mwana na ndako nanga. Eza ponga na kufa. Eza nga pona vivre ka mal à l'aise. Eza bongo. Donc pasteur Mike Kalambai. Lokola zana makambo ebele. Ya Peniel oya sala ye. Oya sala na vie na bango couple. Et la kisi lokola bombango. Ayebi Peniel akoshanze te. Soki miracle nzambe salami echanze ye. Seke ye. Na kati ya ndaku akozala kaka na confiance nete na kobanga. Même à prier pendant 1 semaine, pendant 3 mois, a commis la confiance à Peniel. Mais 2 jours, kakatanga koyana, desconfiance, confiance
idée wana ko yaka confiance elongwe na Peniel 2 jours wana Pastel Mike akoko bela soka zako poussa akoko sala pe accident soka zalaki na voyage akoloba na tiki ndoki na ndako. Au comprendre prophète Deniles. Donc oyo batiaka point na via batuté bakotaka pe makamba libala batuté menga papa robot bon na tie point virgule pour na nzambe te na tie point mais na tie point virgule na crayon oya ko fasango azana goma fasango kaka eza passé Mike Kalambai azongana na Peniel azako tuna difficulté pour na kotia mwasi na ndako soki kuta azalaki na ye pasteur te azalaki anenga azalaki frère simple ayembaka ne banzembo ankolo mbele na minute oyo na minute oyo mbele sa continue libala na Belgique pa Karine Mokonzi botalanga boye ponani Mike alelaka bota Karine soka alfi Karine bokoya koloba lisusu me alelaka ye me soka aza pasteur ayebi ke bokoya koloba trop ekopesa banere me soka azalaki frère mbele sikoyo azali deja na ndako ya Karine Mokonzi na bebisi non nga na bebisaka te. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss.
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc nakoki koleka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.